Tika kosimbanga te. Pardon, bébé, kosanga boité. Tika ngana na minute on a baïta na ngali. Tu peux pas me cacher ça. Et toi, ma femme, tu devais tout me dire. Au quoi qu'on bangote pendant tout ce temps. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Plein succès, réussite, progrès, harmonie, bonheur. On a banda pour ici besoin. Ils ont mis bino pour l'année 2025. Bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre programme, émission Télé-réalité, Vérité en face. Nous avons un nouveau cas où les seigneurs na biso, tous sang analyse sous le lot, biso na bino, pour que tout le cas voyez, n'engeni to sunga, mabota oyo et le logo luka biso. Et de l'autre côté, biso nos toyebi que zali et si kao to zoara bateya. Vérité en face, c'est une forme d'évangélisation. Ezali tous en côté à bandeko lelo, mais na makambo ezo tozo kutana nango lelo. Et la parole de Dieu nous serve comme référence, comme une base pour na voyer banini ya goloba. Mais c'est plus la réalité tozo kutana nango lelo na ba vie na biso, na ba famille, na ba amitié, na ba couple. Et quand on reçoit des enseignements comme ça, pratiques, ça nous aide à voyer banini. Et Seigneur Nabiso Totambusa Bomo Nabiso. Et nous vous rappelons que cette année, Vérité en face va totaliser 10 ans d'existence. Ça sera au mois de septembre. Et nous vous rappelons que toujours est là. Moutoutou Acha Lobo on a poche pour nous contribuer pour que tout réaliser plateau Nabiso il y a 10 ans, il y a Vérité en face. Biso Bao Toza Awa sur place. Bino Bato Botala Rabiso. Même de manière anonyme, au courrier toujours au Benga Vincent, au Benga équipe Nabiso ne bozara numéro. Pour que Baneni na soutenir projet à Mounene Otozanango pour les 10 ans et la Vérité en face. Mais pour aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un nouveau cas. On se retrouve juste après pour recevoir notre invité. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau pour commencer notre émission Vérité en face. Nous vous rappelons par rapport à Yaka, passé autour aussi, il y a autour les Kabiso, il y a Nderonabiso à moi si Nana, qui M. Mikaël et puis Flore. À notre niveau, comme je l'avais dit dans l'émission en haut, c'est que nous ne sommes pas ici pour Lukakeba secret, pour ma balle à battre Panzana, non. Mais il y a des vérités où ils ont mérité, où ils ont payé aux amours Makasi. Nous avons voulu juste jouer l'intermédiaire, être un canal où M. Mikaël fallait bimana Katia. Il y a secret où il dérangeait Makasi. Mais nous sommes en train de nous battre, équipe Vérité en face, pour que Maman Flore a accepté l'existence Yaba Nawana et vraiment couple les à Malamou. On ne peut pas accepter, c'est l'erreur que notre frère Michael a commis. Et comme Yébani, je ne pense pas que 4e enfant Roya, et tous autres continuent à faire comprendre à Maman Nana que c'est les erreurs où Yémoro a commis. Oui, c'est vraiment la trop bien en erreur, mais façon de faire na Yezaki Malam Mobilité et qu'elle doit accepter de garder cette position-là. Mais Atika, couple la batteuse à Malam, donc si Dieu le veut, dans les jours à venir, donc souhait na biso prière na biso qu'un jour tout le monde a couple les bazons à Malam qui même si jusque-là, maman Flore azana moi kanda makasi. Les lots toye awa parce que tous un dossier mon to solo là, ils un peu sensible. C'est la raison pour laquelle notre invité, Ida, a préféré que son visage ne puisse pas être vu dans la bande de Nyonso. Donc, il va tout au monde à Yezara Abiso, bateau tous dans la plateau. Pour une petite histoire, c'est qu'elle ne voulait même pas que passe Boye. Et vu que le cas n'est le baraka à Moukié, n'est amené la vérité en face, c'est la raté, mais ça, baka Nyonso, ils ont pour enseigner, même à discernement, la réflexion, qu'on bâtit la sagesse. C'est pourquoi tout cyprien qui est, et là c'était à une seule condition que Elonginaye est à la flouer par rapport il y a Makambo hier au Balelo dans l'émission Nabiso. Sans plus tarder, tu as invité Nabiso. Ida, bonjour. Bonjour. Topé merci parce que c'était pas facile comme dans le Loba ou accepter.
et Nzambe atikaka makambo mususu comme na vie ya batu pour servir de leçons d'enseignement la bande mususu et garder cette expérience pour soi et ko sunga yo mais batu mususu ba oza peut-être dans même cas au sunga bangote. Merci d'avoir accepté, c'est pourquoi tu préféré to yambayo awana vérité en face. Malo beza la ngamu na yo to yeba idani ni mimi awana émission na biso. Merci papa. Naza un problème mo naozanga kimia. Suna bina luka famille. Ba robenga ngandoki. Dina kimi mbango pa papa Vincent. Osunganga vraiment. Naza ba problème ma bala. Nazo bala mais non fanda na libala ti. Oh, ce qu'on a beau ya ko perdre o naza na ngosiko. Parce que na bala ki ex na ngai akenda déjà. Ex na ngai kenda apesa nyonso na famille. Na fiancé na biso aza ba rêve on a luka vraiment na zala na ye. Ombel mo za très doux. Et beau comprendre nous tout doit za bien. Tonka balinga atienga na ndako. Donc on a yebaki na on a deux personnes différentes. Aya no ndako soki alingi. Alia rapé soki sepeli. Yo kondi ma mobile bolenge mbetu moko. Mais on soit na mo s'appelle vidéo. Alors bimaye boye na ba sous-vêtements na ndako. Donc ndumba moko na ebite soki ndumba ne na ko bango na kombo nini. Mais na alliance na loboko. Donc n'ébité à respecter quand même pas donc ba jamais bal moko boye yo hotel ma boye azan mosne mususu abimso pe petite terne yo pour numéro non ça pour les meilleurs non le pire on a des aki wana supporter qui na banda qui supporter tant lobby ki ndumba eza ba ki ndumba eza que okangi mobile ka na téléphone da solo na mwasi to abimaki ndako alalaki zongi lobi yango kaka nde yango kanga kindumba mais quand même azako respecter yo dans genre que alaki sio mbanda te papa Vincent ngamoko na kewenze na ndako na ngai na ofongola kutena mwasi na fauteuil ya osamba kutu te babetelanga pe lisolo te abima peti ana ndako nga na kewenze ton na kutena mwasi mususu na ndako na kiti na biso na salon yo gérant onde nelinga ki abande skonde ko respecter ngai te donc te mesuki zo attentia au solana ye otalisa ye pourquoi zo salango peut-être avant bobala na mobali na yo a retrouver ki dikamomo pa na yo to secret moko boito likamo a découvrir ki bon kanda wana esali qui changer comportement pour mobala ko changer ka beauté parce que mon lobby que na débit il était bon ezaki mobala ba rêve na yo très compréhensif mais beaucoup minda moko di quoi changer changement là quand même mais il fallait vendre tout na peut-être papa likamo bo na sali o changer comportement papa aza mobala ba rêve nanga tango esimba te na fandisa kai na tuni papa nini zo simba te est-ce que ça le mot ya mabena sala ki ona bongisa soka répondre yo okosi aba no répondre ngai ti so mutema pe sukaki na ki luka ba parents na biso po balenga babinanga ida libale zaka na bitumba so linga kae zala na ye mina mona ke na kufa po comme na tomo boye na bande ki o souffre na comme na ba infection au talangati ako utabi utameli nae tongo oya lisusu boye au sengo nzoto me na ba façon mo il faut beta yo nonezaki na choite ba biloko bimenga na nzoto OK même donc ba infection o bouge même matrice non pe na botité nga ko kena nga lisusu na ko kaiti oyo bo malibala malade ezaka ba infection te
kokai te mseke toka bwana msu ya tikala na nga pena ke na ngai malgré ozalaki mpasi ezali mpasi malgré tout nalingaki ye kaka ekomi na temps toka bwana vraiment nazwi oyo esengai nazwa nayo changer sile eleki nango yozwa esu mobali mosusu kofanda nabetelaki le passé nango nazalaki na mobali bafoto tutu andimaki ye mpe comme aza bien 6 mois kaka tosalai na ye ayobalanga 6 mois 6 mois kaka ok c'est que lui aussi il a retrouvé des bonnes qualités par ailleurs. Oui, et puis, papa Vincent nazali déjà na ndako ya libala sikovi ke nazongi lisusu ofanda lisusu na bambobele na bando akoka te bon ozalaki déjà na expérience oyeba ovanda na mobali na ndako ya libala mais ye mobali oyo ya mibale ozwaki wana ça va azalaki bien nde bobandaki akomi kuna bana misato je sais que place aza nde ça va oyo bozalaki ne liboso ex na nga liboso na nsima na oyo aboti asali vi na ye oui akomi na bana misato malgré bongo nzambe otindelanga oyo naza na ye sikoyo nazoyeba te sunga nga papa Vincent ondre nga nde naa na problème oyo nazani awa aza nayebi te so ata mbata nde nazwa deja nanu te tofandi kaka nayebaka na via masanga te akomela masanga akomobima na entourage na nga tu onga nalakisa ye akomosala ko tokoleka ya oyo tokabwana na ye soki oyo tokabwana ezali 15 oyo ata 200 nazokoka te na bando changer ka ba alliance na loboko na bando kabwana mibali combien ka oyo avaloriser oyo après nyonso échanger nango na oyeba te problème nini oyo naza nango ye kutu alia na ndako te alala na ndako te soki oyebisa papa mbongo ya ndako dia na sila na ye na ye nayebi te nalanda ye na bureau place asalaka papa Vincent mpona kota ezalaki problème makelele lekeleki ye mwa yo bima abi oza na droit olanda nga te secrétaire azalaka mosi na ngai nayebi so mpona bima nazonga ezalaki mpasi mais comme noye mwa aboyi nga te api na ide aboya ye te mpo eya te nayebi nzambe nafandaki na bi naluka pasteur na expliquer makambo ezokomela ngai naki okutana na pasteur pa Vincent nasoloyi na pasteur onzaka ayebanga déjà kala mamba oloba na ocomprendre te pasteur aoloba nini nga na elie makambo mosusu ya oloba na nga makambo oyo eza evi na nga oyo déjà leka déjà naka nango kutata na motu te c'est-à-dire pour un pasteur il y a un problème qui se passe dans ta vie ezosala kokutana na mibali ya ndumba to makambo na wana ezokomisa mibali bandumba noyeba te pasteur alobi nini noyeba te na bandolo bango ndeni vas-y parce que là les gens n'écoutent que ta voix ils ne voient pas ton visage en tout cas biso kaka nde tozomona yo dites-nous ce qui se passe dans ta vie pasteur ayebi so nini et puis ce que makambo pasteur alobi ozo reconnaître parce que bakopesa ope message et pas un prophète et que ozomona ke makambo alobi na oyo ozovivre eza ndenge moko te nandimela no baprophète na pasi mais pasteur wana kote na ye na bando oyebise oyo na oti oyebiso awa abi na nga mibali no tu baa na problème te eza yo moko nde oza na baproblème sur ye na vie na yo donc
oza na ba semence moko boye eko supporter na mobile te bofanda esika moko bobanda pe même kobota osala foyer parce que jusque là non pour boti te naza na bana te nini nakebisa pasteur eza nini yebisa ngai nde bando otuna nga le passé na ngai papa le passé na ngai nazalaki marié na divorcé na yo ozwa mosusu te oza mambo oyo yo oyebi mamu nayebi funa zonga ti mamu nayebi na yo ozonga to pasteur na bando oyebisa ngai nzambe apamboli le passé na ngai ozalaki mabe makasi ozalaki bien te nayebi te so mobali na ngai aolimbisa ngai yo nayepano alimbisaka naza mutu na mutu nakoki mpe na nyonso te eza bayare mo oyo earriva na mutu nyonso ekokomela ye mama na nga abotanga nga moko azalaki tellement bien azalaki mpe na bambongo na ye mais atikala koprésente nga te ke o papa na yo nayebi mpe papa te tina zawa nayebi papa abotanga te nayebi ka mama oyo aboti mwani moko ya mwasi so aza mbon aosepelisaka mwani na façon nyonso mais ekomi na tomo boye nakokota na chambre ya mama boye nokuti mwana na batontine moko boye mais namona mama na mobali te moi mpe naza na baida mabe pa mama aboti nga eza te yamo ofanda mpe boma mama idayaka tolala na yo na mata mpe na mbeto mama tolali mpe mope mwa mama alandi na douche eza bolingo azolakisa nga aza mama aboti nga ezalaki jour mo boye mama azali na chambre namoni abengi nga idayaka koti boye abi na nga epi koza mwana nga ngabi mama nayebi moto olingo lokwa nga aza te ngabi wi me mibali ozomoni oyo aopesa bolingo lokwa nga te nde naopesa yo apabi wi mama nayebi Courage, Ida. Vas-y, dites-nous tout ce qui s'est passé. C'est vraiment important. Donc, si je comprends bien, son maman Mukesima, maman Abino, a sa pratique qui est lesbienne. Si j'ai bien compris. Sur le but, on a ta maman na basina moi si na mbeto yo morope et tout ça bani donc tout le baki maman Abino azaki lesbienne tout le babon. Ebiti. Tonga bengi nga tofandaki naye na mbetu tobandi osola bandi osimba nga na suki azosimba nga azoloba nalingako abandi osimba nga maintenant soki omoni mama abandi okita esele nga mwa bien te mama abandi okita so vu ke mama abandi osimba nga bien nayebi epi mibali te nde mama azosimba nga abandi kosala nga bien ti ekomi na tomo boye toyaki osala bolingo na mama azalaki première motu na vie na ngai oyo nabimaye na ye nabimaye na mama tolali ti tongo apres alobi na ngai kobetela motu te so obeteli motu lisolo oyo eza lokola otrahir nga na bolingo oyo nga naolakisa yo parce que tozala nango mposa napesaka osala mabe te so okomi na ntan obala nga moko na olibere obala nazwi mwa to na mama eza te ke nalingaki yango kolingana kosepela eza des choses différentes na banda kosepela na oyo mama banda osala tobandaki osala yango
et en nyonso pe chaque jour ya mozoki mama zate omwanga moi mama nana posana mama otika vraiment na ye tosali yango na mama siko nazalaki te nabimaki ntango na oya boye nakuti mama na mwasi na ye oyo namona bango jour wana esala yanga bien te nasilikaki ntango nasiliki akangisela mama enemi kasi mama enemi olobi nango oyo oluka ngai boye olia nalukaki yo ngai naza mposo te ezokosanga po anyu te aluka yanga nobanda osala mpe jour ndenge ya ngai. Ida, s'il vous plaît. Tolingi to comprendre l'aspect moko est très très important parce que je l'avoue que ma toi inangai tisque de ça la passi na ko yoka likama boy on a appris des choses, on connaît des choses que peut-être papa azobi mana mwana na ye moko propre mwana na ye et maman pe azobi mana mwana na mobali on a appris on a eu à écouter ce genre de choses. Mais là, on nous parle d'une histoire d'une fille avec sa propre mère. Peut-être aux oboya pour employer le mot, maman n'a pas eu ta pratique, il y a homosexualité. Et azo salamona yo, quand tu nous parles à maman na yo, c'est ta mère qui t'a mis au monde. To eza maman mobokoli, to eza maman adopta yo, to eza maman kulutu, to tata mwasi, bo mesana ne go benga ye maman. Parce que là, tu nous dis que Oyebipe papa na yote. Tu es sûr que moto bodo sani ba pratique wana za maman wa botio. Nakusu pourquoi za vie na ngai. Aza ni maman mobokoli ni msuka zwanga maman o aboti ngai ye moko. Maman na ngamta deviarjanga. Maman na ngai mumtu asalanga o tumi bali basalaka na yebe ngwe pa mama. Aza maman mobokoli taza maman aboti ngai. C'était quoi son but? Alingi, mais quand on a été, maman connaîtra ma déception, peut-être, na papa na yo, to abanda déjà ma pratique wana. Je sais pas, est-ce que tu as eu le temps et retour na maman na yo sur cette vie wana ya wazo sala wana. Parce qu'il y a botio, est-ce que azo déception moko boy, y a lingi pe moi na yazo ba déception, tu as préféré moi na à continuer na vie yo azo sala, à initier yo na vie na ye, ou c'était quoi en fait? Je comprends pas. A cause on est basi libanda ça libakane pourquoi kaka yo mwana na yemoko pas vu ça au comprendre tes points est-ce que au capacité on a no yoka nazo yo capacité et puis c'est pour la première fois na yo lora bono matoi na ngachi na maman ndi na kolibo alaksanga teke papa na papa boto ye moko maman na nga ye moko papa na nga tout nga na ye mais nous ce qu'on a ko fana na libala te libali tout na ozwa ba okende ba otikanga no ko fana na mbali te azaki ko to soka mono na maman maman no azapi Azati. Maman déjà koufa. Azati. Wow. Mais non. On s'en dénie. On s'en dénie. Attends, si maman koufa, on continue qui vit on a qui a tout tizega terme oyo to mo tize mina kini deux fois to au komagi pe potio bano au bala. C'est-à-dire que au arrêté qui vit en gros to comment au sangisa na mimna mobali no bala ki piti lelo ça va pratique wana le jour na mona maman na ngai na tontune wana na kangela mama kanda mina boya ki ete nde ngapena bimaki na ki okutana na ex na ngai wana ya liboso mena zala na mama na bande ko na mama Maman yo loba nanga ki yo no pekso mambuzo kate tout ngape mbise so nito za na yo c'est que ope boya fi wana auto na za na ngoye mutapesa nga tout il faut comprendre nga na lingako maintenant poso mona mbelite pembeno kabwana na mama na kanda na tika ka ekutu na rewa na tika nga zu na nga transport na ke nde pesa genda okuta na mobalu abalanga wana mais tant alinga bala yo mama a compliqué parce que le beau-zara la famille à maman, famille à papa yébité. Pour ne pas tout côté dans les détails, fin de fin, bobala na mobali wana. Mais toi bobala na mobali aux agnes nda kumoko. Na ik makamlo so sala mais yo temps bobala no tika iba vi wana.
Bon, nous, ça soit pratique, on a maman. maman. On a bal mobile nangai. N'abissé. Une fois, mon maman a biso. N'est que benga maman, maman n'a pas so mono. Moni. À mon maman, moi, j'ai pas compris. À Balio, tant à Balio, maman, ça y est, qui va non? Préparer maman mariage. Là, vous préparez, on va libala. Pour n'abi que maman bando lingate na bala. Ok. N'abi si maman ok, yakana na poso mono. Maman est place dans la qui a côté na fiancé nangai. Ma pesa quand même pas mbote. Abika obengi na maman na bengo na présenter fiancé nanga. Maman tcheka usali boipoani abimia ke okende kana ndakenda osala crise. Ndi maman nanga kufa bongo. Na ndenge ya vie spirituelle boye ezalaka mona mama zaki peut-être na makambo boye te. En fait, bref, je comprends que Maloba pasteur il faut passer dans la délivrance si je comprends bien. C'est-à-dire que vous avez passé dans une vie morale, il y a salité, il y a bienté. Donc si je comprends, mi balo ozana bango bazana beta oza suite à makambo yo ça là. Donc yo mutozo influencer bango spirituellement voir comment bongo. Pasteur Abina za semo sa bienté pour mobalo naza na ye akimate azalenga non. Il faut na confesser la mise là et tout toi non faut ça mobalo atenga na ndako ndeni na bambi biseke maman nanga muta de vierge maman nanga muta bébé sa vie nanga tout pasteur abiso na salika bon na suite de l'enfance mobimba mais papa Vincent na fin d'ici na bando bise boye na kokate. Vous devez passer tous les deux dans la délivrance et puis il faut payer pour un conseil paix. C'est vrai que mon balo vous avez des bosso ça déjà la vie mais je te conseille aussi à vous avez sikoyo dozo ça l'effort pour que tout mégape ko solo la kamango mais wana pe akala fo betele di solo oyebisaye que na ndenge na yepe aluka basala nzambe basambelele parce que on parle d'une sémence il y a un esprit où ils animer makamno sur les salama. Nous allons vous aider pour que Mobali no yeba ce qui se passe dans ta vie. Nous allons vous accompagner. On a tout compris, chers amis téléspectateurs. Je manque même des mots pour commenter cette histoire. On se retrouve juste après. Merci. Donc papa Delphin Togo banabiso ne toloba ki ma caméra est déjà en rec. Poto mengape ko solo là rolimbi sangana mengape ko zonga le suma mukesi makara na marambo toto solo tout à l'heure awa ce qui oso reconnaître de moi ça za liboso na yo. Oui, oui, j'ai épouse nanga madame Hilda, c'est ma femme. Moi c'est na yo. Oui, ma femme. OK, to bengi suawa na sur permission na ye par rapport à la réalité mon quoi mais qui peut expliquer biso awa. Et la réalité, il faut abandonner la procédure. Et procédure, il faut abandonner. Ils ont un caractère abandonné. Ils ont un peu que Yopé tant que Mobali, parce que tout tant que c'est passé, tant que vous en couple, il faut nous faire ça en couple. Donc, vu que la réalité est moi pas si na et c'est pourquoi je préfère qui Biso pour que tous lukayo poto mekape ko solo la ngoma muke mais sinon on va passer par on a tout na ndenge na yo moko est-ce que tout va bien na couple na bino makamne sozo ki na bien. Oui, tout va bien mais sauf que na kati bisika bavandi na couple ba discuter mike ezanga raté les amis on va discuter mike tous en mais ça va, on est ensemble, on est dans une même maison ensemble. Vous ensemble bah dispute les en raté toye bah nature quel genre plutôt bah discussion aux en bah nature non parce que elle a essayé un peu de nous dire que aux en moi problème qui est il y a fidélité libisanga ce qui dans au côté un peu dans vie privée na yo bon eza vie na ye bon webi bazuwa basi ndenge ezalaka na kati ya libala
azo contrôler ba mouvement téléphone nanga tala maintenant tindaki message donc tout ça pour vendre tata tozaki mia boy appelle les coach ya collègue nanga musala achimba mo aya penser na mutu alors que ce n'est pas ça nazalaki kutu na habitude de cha code na téléphone nanga tu na ko cha code na téléphone nanga eza pour ko sécuriser si na balier tozana ei ozo sécuriser parce que maman kuta na téléphone on se plan monter non ce n'est pas vraiment ça parce que azan a tendance trop il y a refouiller téléphone c'est comme si azo luka kanganga na mabe donc des fois on a luka kanganga na mabe on pona ko betse li bakute donc ba collègue nanga misala ba appel akomona ngo lisusu louche qualifié en cas d'infidélité on va discuter autour kutana. Bon mon frère to Solano vraiment moins clair parce que là on veut vous aider. Pour te aider, il faut vraiment, on veut vous aider par rapport à un problème mais pour te aider bien, en tout cas, l'imbition à la sincère envers eux. Peut-être Maramouya lobby awa, faut tous appeler confirmation par nayo. Elle nous parle vraiment que vous avez mon boulot bassi. À Kanga yo na ba formé belé, c'est-à-dire pour ne pas na côté na ba détail, vous a l'imbition à la terme na bimisa mnonga, vous a un peu courir des jupons. Donc vous avez monté à vie à Bassi et Belé. Est-ce que Isa et Loko yo au bandi yango depuis kala ezaki ozaki nango déjà ozaki ko bombela ye face cachée na yo mettant au tien na ndako olaki siene nini ozoko ka ko se retenir té par rapport ya Bassi ozomona libanda zala to ça un peu moins naza moi sincère pour na luka pe ko aider pour to yeba peut-être ya ko se lo makabo té bon ninga azomona ma façon de le dans coureur de jupon donc mon boulot il y a le coureur de jupon te wana uti na monanga par rapport à ndinga expliquer les biso ako qualifier nga bongo ta na bala ina tiena ndako ce que nous coureur de jupon tant mieux je pouvais bien natika la libre nga moko pourquoi na onima na moi na ndako na sala ba suba folie nga za pour ça vie na les arabes ils ala bien ils stable foyer na nga ils ala calme ndina bala ye tozana ye ça fait 6 mois mais au chat code na téléphone. N'écoutez-moi juste récemment parce que Mikolo, ça ne va pas avec la suivi. Il y a une investigation, il y a une surveillance. Mais il y a aussi des fois pas au Kangaï ou à Kangarouna Bassi. Non. On va sur un monde à Bassi. On est à mécanisme, des barrières pensées ou suite à une jalousie mal placée. Oui, la jalousie mal placée. Oui, chérie. Je te dis vrai. Bon, je ne veux pas trop vous incriminer parce que ce n'est pas ça vraiment les sujets, mais je comprends que bon, non, même si vous m'incriminez, des fois peut-être aux manière de se défendre et dans l'infidélité, mais au moins vous reconnaissez au nom de Dieu que au moins une ou deux fois vous avez trompé votre femme. Je ne sais pas avouer ça comme ça, mais il peut y avoir des accidents, bon, je ne sais pas. Il y a eu des erreurs. Il y a des erreurs, bon, mais pas vraiment. Je ne pense pas que on a trompé Ndingazulu. Mais quand même, vous avez commis des erreurs dans le cas Libanda ya couple. Papa Vincent, naza na mwasi moko, naza na deuxième bureau teke, soki naza na ndaku na ngate na kenda revendre côté mosusu. Ndaku moko boye na zoela likangu te, na ebite soki ebisi bino makambo nyonso wana. Elle est ma femme, tout ça naïe. Ce qui est que na basi belé mon boulot, na habité. Ba preuve, ninga ebisi bino, ça na ba preuve. Mais téléphone nanga ba appel nanga ba message des autres. On a posé la question, vous reconnaissez que vous avez commis quelques erreurs na libana na yo. Juste des erreurs étant qu'humain, toto lo bango bongo. Étant qu'humain, l'erreur est humaine, je peux l'avouer devant Dieu. Mais ils ont l'intention d'engager. Ils ont l'intention d'engager. N'habitez ce qui est là, peut-être sur l'alcool, ça peut venir une fois, 2 fois. Ça, je l'avoue devant l'Éternel. 2 fois seulement? Oui, dans une fête où j'étais parti sans elle. C'est passé des trucs, mais c'est pas grand-chose. Ok. Le niveau qui est engagé, pour s'engager sur moi, sinon, c'était juste. Et mais vous... Au plus profond de vous, vous êtes très amoureux à moi, Sinayo. Alingaki Makasi, Aebi. Je l'aime sincèrement. Et pour rien au monde, on ne peut pas perdre. On peut perdre moi, Sinangati. Alingaki vraiment Makasi. Et vous êtes prêt à le pardonner. Ce qui est le lot qui a peut-être mais qui n'a rien à voir avec l'infidélité.
Oui, ce qu'a avoué en gros, la limbisaka nanga tokutana ka pe na ba problème, to limbisanaka, si ya na batana biso ya dialogue, to solo li na sala ki oui, la limbisi. Ça passe. Ok. Parce que là, elle a une vérité à avouer lelo, c'est net to c'est que avant tout va nous filmer. Toujours passer parole. Maman Nabiso Ida, Papa Zawa, Liboso Nabiso, vous êtes un jeune couple qui mérite vraiment un avenir meilleur, un avenir moins kitoko. Oui, ça papa, c'est que c'est réellement passé là. Ok. Chérie, limbisanga bébé. Limbisanga. Pour ça, nini, non, comprendre tes. Ok. Nazo comprendre makambo tout ezoleka na ndako na biso. Ngande naza cause. Vous avez cause nini, chérie? Expliquez-moi mon amour. Naza cause ya le passé na ngai. Le passé na nga ezala bien te. Natambola bien te na le passé. Yongo moni même libala na nga liboso na perdre ngo kabo likula kozanga koyeba. Atambola bien te bébé. Oza mobalo olinganga na kati ya motema. Yonga pe na bakina sala ba effort akibo mwasi na ngai na perdre yo lisu te. Na zango te bébé. Okumoya na bakwiti. Okumoya isu na basi. Na boya na zanga yo chérie. Na kendo luka pasteur. Na solo le na pasteur. Yo mona za sincère yebisa yo. Poto bongisa. Au solo na pasteur au sujet ani. To bongisa nini. Ti siko ozolo beloko mon côté, ozaka kaboui est-ce que olimbisanga na ebité na olimbiso na likambo nini au solo na pasteur makambo ni chérie. Yebisanga iko pe ko sunganga na yebana mama solo na pasteur. Mundo mona musala bali balongola yo. Mokende tokomi na problème mafuta ndako. Nde vino e baby. Ngani naza cause ya malédiction vie na ngai. Naza na malédiction na vie no mona naza. Le pasteur a dit chose na malédiction. Malédiction nini? Malédiction uti wapi chérie? Dis-moi un peu. Le passé bébé. Sondimi ka kolimbisa ngai. Ondimi basambela pona biso. Na de nouveau na commis de nouveau chérie. Kimi ekota libala na biso s'il te plaît bébé. Bébé le passé na ngeza ki mabe makasi. Ozolo passé no ezaki mabe osala ki nini bébé na sina bala yo déjà. Mais yebisanga za eloko moko fu yebisanga na nuté mon amour. Oui. Vas-y chérie, je t'écoute. S'il y a un problème, on va toutefois on aura des solutions ensemble. Maman botingai. Maman nangai. Oui biki abotanga nga moko. Azalaki bien nanga mambo nyonso. Mais ekomaki na tomo. Ekoma na tomo boye. Ekoma. Parle, pourquoi tu pleures? Yebisanga na ozole la nini? Yebisanga. Yazobanga so limbisi ngai te na. Olinga na lingana no boye te so likambo za solo la ngombala. Moko chérie, tout c'est un problème, on les clarifie, non? Tout vivant na bongo mais sinon comprendre te. Lobana. So limbisi ngai te. Nozaka maudite boye. Vinanga nyeso esimbaka te. Vinanga ndomono ngona lekisa étape. Ngana lingi oyebisanga nanu pasteur a yebisa yo oza na malédiction. Malédiction ne uti wapi? Et uti no sexe. Jo sensenzoto. Pardon? Olobi nini? Tono bando kola. Na yebe ni bale to yebi. Mobala liboso na vie na ngai. Ona senseni nzoto na bano bibane. C'était ma mère. Yaza mwasi, yoza mobali. Mobali liboso c'est ta mère. Donc on comprend tout le bi. Otambola ki bien té, comportement le passé. Donc je comprends. Ngana ba malédiction uti wapi chérie. Sois clair avec moi. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Et puis tout ça, donc la facture, tout le monde a facture, ben payé, ça ne marche pas. Bon, on a yeba.
Maman ni bosolo na pasteur exactement. Nzangai bébé. Nazaki moi aussi à maman nangai. Vous avez moi aussi à maman, maman nous a moi aussi déjà, vous avez moi aussi à maman. Comment je n'arrive pas, parle-moi un peu parce que déjà jusqu'à présent, non comprendre le ciel routé. Qu'est-ce qu'on non ébatté Loba, parle-moi. Naïba. Maman na yo azala susu. Bébé, makambu na banda ko yo kawana ba ebi betanga lisolo que maman ne para azalaka lesbienne. Donc c'était vrai, c'est ça. Oui, chérie. Mais comment on ne bombelanga pourquoi aussi longtemps que na tout nio question au wangani et puis au caché vérité chérie. Non, mais chérie, même ngamu pena yebete que koko maboye, vu que comportement tout est changé on andako. Nous selo ko tubali balolo dans le cas pasteur. Ndé pasteur alobi nanga ona sala na maman na. Voilà pourquoi un moment ngamoko na vanda na volant bonabi nazo se comprendre té. Il faut nyeri nazaki na ngote donc na komi na kumela masanga na komo sala makamo boye un moment ezaki na bando sala ngote mais donc tout ça ezaki dû ya makambo bombela nongai ba ne belé chérie et puis tu me dis que on banga ko perdre ngai ben on de bando ko bombela ngai mais et ça n'a sens té ozaki censé ko ebisanga makambo nyonso wana déjà na bandeli obi mon dieu. Oui, combien na lingaka yo mais au bombelinga pourquoi? Peut-être na bandeli na quoi quoi faire. Pardon bébé. Ne ba ki okokate, excusez-le cas simple bon enfant diso na bando yebiso maman bébé. Maman na ngam te dévierge na bimana maman na nga est-ce que kamba mon maman no dévierge ndenge nini ya za moi si ya ko dévierge comment? Ça n'a pas de sens. Azaki nyoso. Et puis au bombelinga yi ba yebisa ngai ba vertinga na tout ni na oki ya garçon de quartier il y a Barcelone on est total année ba moi souvent et puis c'est souffler nga le romo ya bongo. Mon dieu. Ça c'est quoi ça? Pardon chérie. Bébé pardon. Akala ko ça pardon. Tika ko simbanga te. Pardon bébé ko sanga boité. Te tika nga na minute nazana na baita na nga lisusu. Nazali lisusu na baita na nga te. S'il te plaît, Hilda, va t'asseoir s'il te plaît. Kende ko vanda na sa pese na muke. Zala musika na ngai. Zala musika na ngai. Pardon bébé. Omuna bonanga na biso mondeni s'il te plaît chérie. Oui bikela linga ko pardon. Ne me touche pas, tika nga nanu na se remettre. Nazali lisusu nazala nga na sunga ite na sala baita nga te. Maman na sala mona mutu te bébé Nzambe. Pardon chérie. Comment est-ce que nous rendons les sous aux bomba makambu? Ate ceux qui à part maman et Binocel au salon ngote. Pourquoi ba réclamation na yo et la ninga tina makambu nanga musala? Pourquoi? Parce que je suis ta femme non. Tu ne devais pas me cacher ça. Étant ma femme, tu devais tout me dire. Pourquoi bomba ngote? Pendant tout ce temps. Je t'aime. Limbisangai, pardon. Non, je t'aime. Je t'aime, chérie, pardon. Tu ne devais pas bomber. Pardon. Je t'aime. S'il te plaît. Merci, Cordon, pour la parole. Wow. Oh, c'est fort. En tout cas. C'est pas facile, hein. Problème autour de na plateau. Non. Yango omoni na batangwa kala, ba mabali banda ozala ke famille na famille bayebani et puis na ba quartier ta mususu, ba o bavanda na ndako boye numéro 5, numéro 10, ba lukani bana na bango ba famille eyebani pona makaba boye. Donc libala faut qu'on soit ka temps. Libala eza facilité mariage na lobala auto lobango l'autre fois mariage eza facilité mariage il faut qu'on soit temps natanga kala mariage ezaki au moins ata mususu papa la maman bavanda ko moko mais babali enamte papa auto ba comportement maman papa auto la façon maman zali po akene ko honorer apesa biloko libala ba nozanga ba mbongo te e ba nozala ke auto la comportement moi si
mais lelo et comme kaka 6 mois une année to la kato que somba robe na sala boye souki. C'est pas ça les mariages. Mariage des ali comportement. Mon bali nazozwa, moi si ni nazozwa, tozane pour toute la vie. Et ça pour du bon. Et ça te que et salami poesi là. Non. Vie mobimba, non passer na mutu oh. Alors faut nazwa temps, mais lelo temps des os à la terre. Non lo bana bana biso lelo, temps des os à la terre. Ya ozwa temps. Non 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 non. Mbala moko yango moyi makamba boye ko ezo ko arriver na ba couple. Et puis vie spirituelle ya mutu. Yango eza ba église mususu balandela ka mutu. Yana ba église auto yebi mususu ya église ya minene ba olandela bino suivi. Dans début ya préparation ya mariage na bino ba luka balanda suivi, balanda beta dame na bino ou soit pour confesser. Boyeba bobala tambola ndenge nini, mwasa tambola ndenge nini, boyeba. Mais lelo ezate makamwa ezaka mwa kala. Mais lelo makamwa sto ezate. Et oza ka pressé yango zo mema ba mabala boye, ezo sa ba divorce, ezo mema biso na ba erreur ya boye. Oyo nyoso tout eza mama mta salaki. Mama mta saki siko mwana komo sibirango. Basi ça fait mal. Ma chérie, c'est pas tard. Et après fin du monde été. Papa nanga, ozo temps. Le quoi y est déjà avant ça qui n'est pas un pasteur. Pasteur à la talissier le passé naïe. So makamo surtout ben inconvénient so bozo mona. Eza pondenge ya tambola ki. Nzamba za capable ya kolongola ngo. Nzamba za capable ya kolimbisa ngo. Nzamba za capable ya komisa bino mariage sengo. Libala pour soit couple ya bien boko continuer nango. Eza tarte papa nanga. Ko se déranger te, ko silike la paye te makasi no silika bote. Na yebi keza facilité a bombela kiyo parce que lingé parce que bo sola bo lingani couple moko eza soudé. Eza vraiment soudé. Papa nanga na ko souhaiter bo continuer la séance ya délivrance. Le quoi ça lobby bo a confesser mbala moko. Continuer kana ba service ya délivrance de et aussi là. Nyonso to ele kanango. Tout est possible à dire. Merci. Merci Cordon pour la parole. Bonne année na ba abonné na biso nyonso o balanda biso. Nzamba pambola bino 2025 ezala vraiment année à prospérité, bénédiction. Bolamu et mon abino bisika nyonso bozali. Vraiment dès to le bara awa toujours que les mariages soient honorés de tous. Ce qui monto azui mariage et que azo sakana ou babengi libala. Et que azozwa libala lokola eloko moko boye ke na kota kaka pona vivre bonheur tu as tina suka ebele to se trompaka libala eze eloko moko ezaka sacré tango yepa na yo il faut ozala na conscience oyo akoyeba ke koloba vérité. Na le passé na yo, il faut qu'on bête yango koloba vérité. Bien que le passé na biso ezalaka mususu ezalaka tellement difficile, eza tellement somo, soko beteli mutu wana soka yo ki yango mususu pa koboya yo. Mais mususu soki otie nzambe na yo liboso, olobi Seigneur, Saint-Esprit edenga nazo kende koyebisa mutu vérité ya vie nanga. Si la personne même, ceux qui vraiment azali mubalo yo bongisa eponanga tope moi so bongisa eponanga ayo kanga ipe alimbisa ngai. Ya mabe kaka maman na biso asalaki parce que akashaki vérité wana. Koto mususu pe nazo tala kolobake eza pe vérité oyo eza facile te ya ko avouer. Surtout que azalaki mwana muke maman na ye nde muto bandaki ko utiliser ye. Ceux qui ne comprennent bien, maman nae azalaki déjà dans la pratique moko o ezalaki déjà occulte. Abandaki ko utiliser siko étoile la mwana nae baki lokote. Ya mwana moni tango akoli pe azui na eli molibala amoni ke ba penser wana nyoso ebungi. Or ceux qui ayebaki yango bien azalaki mukolo peut-être alingaki pa lobango facilement. Et Dieu merci lelo nzambe asali que ayeba vérité wana eloko bandeki ko compliquer libala nae ezalaki nde yango. Ngana ko senga kana maman lokola kei pa basala nzambe pasteur wana alinga edeye azwa délivrance na ye ndenge pe lelo ayebisi papa vérité papa elo na ko senga na yo kaka eza nango facilité ya ko ndima pardon mbala moko mais soki olingi mwasi na yo réellement
simba mwasi na nuyo na liboko bo continuer na séance ba délivrance bo landela na ba prière enzambe aokangola bino libala na bino e koma pe na kimia nyonso yo ozalaki komona nyonso mama bandaki komona et aussi la bokoma bien kotika yete kobwaki ete koloba te ke na boyi yo koboya ye pete simba ye na loboko ndenge lelo yebi vérité oza muto il faut kumisa nzambe parce que okoka pe ndenge ozokendana na bilinga linga wana okoka pe kokufa mais Dieu a fait grâce asali ngolu ke lelo oyeba vérité elo na osenga yo papa kotika mwasi na yo te sunga ye parce que so tiki akoki pe komi boma sunga ye bokende jusqu'à la fin azwa délivrance na ye et ba mama nyonso ba sala raboui ba parents nyonso ba sala ka bana na bango boui ko utiliser ka bana pona ba pratique na bino culte po bozwa ka bambongo to pe bo vivre kana kati ba succès botika eloko tala lelo vie ya mama nanga e baby ka boui pona mama na ye lelo ya kei matiki mwana na malédiction nzambe asunga mabota nyonso kimia na nzambe zakati. Merci Cordon pour la parole. Merci pour nos fidèles na biso. Merci na ba commentaire de bozo comme ezola saki bolanda vraiment évangile na biso de près. Na remercier bino. Mais na likambo oyo comme li biso awa na kaya mama na biso. To le bla mingi libala te. Eza côté mariage to le bla am muto ya ki perdu. Si il faut récupérer en haut. Là, c'est un peu loba. On relaté situation naie. Place tout va. Na vandaki na zako mitu na maman wazaki. Ba maman Lomé, tout ba maman ya pavillon 5, tout ba maman Zigida. Pour ba maman kalabaki na bopona bombongo na bango, bara prêtre au sala nyos. Alors là, on continue pour expliquer. Noki place mo lobi mama lobi ko linga mibali te mibali baza mabe parents na yo comprendre que ezaki crise ya déception au mama zwa à travers mobali na ye to à travers mibali na kanda wana nde angaki a impliquer mo tipa mo ane ya mwasi na mituni mama sali vengeance de son homme pas mwana to asali amour de maman envers sa fille. Comment dérouter conscience ya mwana ki mibali baza mabe nga maman na onde na ozala nyoso pona o. Oko matina niveau au diverger mwana alors au diverger mwana na façon digne. Au celle qui elo ino utiliser qui pour ti muto comme diverger. Tu ba ba se beto comme mona internet. Bo celle net eloko na kotanga bakombo na ngote parce que na mitunaki na conscience na mama saelaki méthode nini pour moi comme tina niveau kozala diverger. Alors c'est ça spirituel tout le monde que ça démon ou avant ni la carte sa mama bazara ba jaloux Moni tozo bimano boy ozo bimana mwana na yo mwasi o jamais koui kolinga mobali mususu parce que biso moto kota na kati na yo tozo rôle ya ki mobali yusko zo ko manifester pas mwana alors mwana soka lingi mais convenir e bozala boye yango sera loba ki la maman mona ki fiancé nemba moka zonga ki a sali crise de ba boma ki parce que a kokisi mibeko na bango te ya kobenda mwana matoi ko linga mwana ko linga mobali te fo benda ye matoi akolinga te donc mwana mama mona ka fiancé ya ndeko na biso mobali yango keneki kosala crise za désobéissance na monde na bango donc awa libala ya bato eza victime et tombé victime parce que les passé nde ya mutu eza bien te na kumisi nzamba pasteur wana oyo a détecté les passés wana parce que ba pasteur na biso lelo to yebinde bazo fonctionner ba na ba idée na bango omoni ba demo so nango esenga ngamoko nanu na banda nanu ko bimana yo po demo na kima mais pasteur wana nzamba pambole pasa zala lobi kende sala repentance sala tubela avouer omona ke makamutu e kende intact c'est kaka ndenge o avouer kaka ndenge o dévoiler
mort peut délivrance no et parce que délivrance c'est bouger la conscience à mutu mutu yemoko a avoué ba passer wa ka ba huile ba tshelo boko comme ça makambutu et se répéter le sous-sauté donc on sait na papa nanga ko boya mwasi na ote eza bitumba mbo charnel te et bitumba ya molimo ko boya ye lelo mais yo ba démon na ba tikali parce que ba démon za ba démon ya suivi bazali ba démon hypocrite baza na ba caméra ozo surveiller ba démon ba caméra surveiller ba vie na biso ça la nini tu en fouté to pese to bokele ivonnerie to bokele pité tout ça la boy ba démon na baza alors na prière inde bo kata ba démon na bo kanga ba caméra ou bo benga na ba démon na suivi bo benga na ba démon hypocrite vous comprenez donc yo na mwasi na yo bo simbana ngana rolinga mama qui ne type pas pasteur wa a découvert qui masumu na ye bosa la prière moko ya répétance au mona makambo na bino tout et kozonga na ndenge ya bonzambe donc on va contribuer bino yango wana merci. Merci Cordon pour la parole. Merci sous la bande de Cognon sur Balandara Bisso. Loko on bana biso lon ba mama. Ngana yebi kaliza beti ba mama na biso bazaki au mona na tongo bala musibino dimanche. Bokende babenga oni ekodini. Mama bandi kote ya mwana na ye ba nzambe na nzela ekodini. Metongo yo mama obandi kote ya mwana na nzela ke yo moko na lokomina ko bebisa bana parce que biso tozaka lipamboli pona bana biso bazaka lipamboli pona biso ne tozaka mama pona kobongisa nde bana mais yo mama osali ke obebisa nde mwana na yo mama tango na Adam na Eve basala Adam kwa nzamba sala kiteka sala basi na basi mais asala ki bongo te aye ko sala mwasi na mobali parce que lekisi ke mwasi na mobali nde ba osala bango mwasi na mobali bongo mais yo okomi kozwa mwana na yo okomise mwasi na yo wana obande nde ya ko modire mwana na yo parce que azali ko mwana mutakala na mama ozo bebisa mwana na yo obebiseki mwana ozo yeba te na so condamner te poso so kufi mais na ote nde ba mama o baza sikoyo ozo tala ngai bike a osala makambo oyo ekomeli mwana na biso ya mwasi totika to sala eloko soki bakisi nezo tinda yo ezaka na bana na yo bakisi ngo pe na yo bate o tozo bilukela ozo lokisi moko boza nango mais onyokola nde yo o ezaka onyokola kinde mwana na biso ya mwasi po bebisa vie na ye lelo akoma na moment oyo akomi sikoyo akomi eloko ezotungisa ye kati na ye le mso miyebaki ta otambola na ye parce que mama sa semaki eloko moko kati na ye okomisa mwana mwasi na yo opese nyoso ya mabe wana yaki bolingo te ke oyebise ke o bana mibali baza mabe basi nde bazaka mala mama na yo moko mama ozobebisa oyo yo moko bimisi na libumu na yo totike eloko wana mama nyonso oyo ozolanda ngai nayebi ke osalaka makambo oyo era ngo oyo yeba nzambe po fimbo nzambe ezalaka mabe makasi soki oza mpona kobebisa oyo yo moko bimisi retour na yo kozala mabe miteyama era ngo luka basali na nzambe odevale makambo mabe oyo ozosala ngai nazoka pasi na mwana biso ndenge azolila na kokonsei na kopesa yo eza nango tarte epa nzambe ya maka nyonso eza lokola ozobela fièvre oyo ezaka soko omeli kisi boye na minute ozwi mpe makasi oyo eza nango kaka bafièvre epa nzambe kota na mozindo ya prière ndenge osobandi kolanda makambo na paster badelivrance ya makasi okonfese lisu ndenge okonfese biso aoloba nyonso wana na papa kosilika te eloko oyo eza makambo osilika te makambo okumisa nzambe parce que oyebi yango ezaka likambo ya délivrance yo na mama po makambo na bino ezonga susu ya malamu soki otie kanda liboso oyebi ke yo posa ndenge bozalaki na ye bosangisa ya nzoto bosangisi ya milimo nyonso oyo yaya aza nango ya mwasi ndenge obala ye ekoti mpe pa na yo kolinga te ozala na kanda mpo bosepare te bozala bomoko boanda délivrance na bino nzambe ayebi ndenge akopambola oyo perde to oyo bandi kobungisa to mosusu biloko baki osalaka te ko boyela yo na nzela ya nzambe ekosila mpe ekozonga oyo obungisa en tout cas nzela ya nzambe eza malamu mama landikisa mwana makambo ya nzambe mpo vi na ye mpe ezala malamu mais soko meme na vi ya boye obomi nde vi ya bana na yo. Merci Cordon. Merci na bao nyonso batalaka biso basepelaka na biso
En tout cas, nzamba lola mona bino abatela pe bino. Ndenga zo batela pe biso. Eloko nga na koluka koloba na kati ya pokwa lelo. Eza ba réclamation ya ba famille. Okomona penza na kati ya ba famille mususu bien eza na totem moko na loi établi moko oyo ba koko ba mama ba papa ba sala kala. Tango basali siko bato baza koya komema ngambo wana eza kaka bana ndenge moko mwana peut-être mama na ye na papa famille wana ti lelo ayebaka papa na ye te. Pourquoi ayebaka papa na ye te? Mama wana azalaki mpe mabe ayebi kolakisa ta mwana ta papa te. Ti lelo mwana azolela alobi ayebi papa te. Eza mawa mingi. Olia bebisa ta bana bato mususu bien ndenge nini aye kobebisa oyo ya ye moko. Parce que loi établie ebandaki koreklame ye. Lokola pe ezali loi établie yango nde aye kokotisa ngo na kati ya mwana na ye. Mwana lelo mwaya bala afanda na libala abota azala na esengo ndenge baninga basepelaka na libala eza te. Yango nde malédiction ana ekititi na mobali. Mobali akoki koloba te ki aza épargné. Yo za épargné te. Tango yo sangani na mwasi ya ndumba. Okomika na ye ndenge moko. So aza na sida yo pe na sida. Aza na ba infection yo pe kozwa. Ndenge moko na esprit. So aza na ba esprit 10 yo pe kozana na esprit wana ekobanda ko contrôler yo. Le temps yezo contrôler yo, il faut bozwa délivrance bino mibale. Prière moko forte parce que tant yo kokima okimi yango te yango ekolanda yo parce que ezalaka na billet te yango epumbwaka kaka bisika nyonso ata na se ya mai kotika ye te lokola esi dévalé bato bayebi ye mwana ayebi mwasi no ayebi ke ezalaki likambo boye yango nde malédiction yango nde esali ke lelo esengo esila na kati ya libota na bino. En tout cas délivrance ekobisa penza. Délivrance ekangolaka. Délivrance efongolaka. Ata ekangami ndenge nini soki osili kofongola motema na yo o confesser o sali repentance sincère ou avouer nzamba lola wana kofongola mapata akofongola biloko nyonso ya lola po ya malamu po na yo soko otiki osali eloko te. Bomo ina yo etikali kaka bongo oya koluka délivrance akozwa délivrance pe nzela na ye ekei musika. En tout cas nzambe azala na bino kati na bino asunga bino bo continuer na kati ya délivrance bo tika na tendengo lingaki ye bo continuer na bolingo na bino na esengo na bonzambe kati na bino. Merci. Merci Cordon pour la parole. Je rappelle à tous les téléspectateurs que Tozali la haute tribune de la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mutoyo aleki na nzela ya repentance, na confession, aza muto alingi changement parce que nzambe ye moko alobi, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie et qu'il vive. Donc, ils ont droit à la vie, les couples. Maintenant, voyons ce qui se passe lelo na mokili. Nous sommes ordre mondial ezo bouleversé. Et Kalamingite, nous ne savons pas le moment, mais il est prévu qu'il y aura des pactes dans le monde. Pour acheter, il faut une marque. Et Bilemonango, ça commence déjà à se faire voir. La maman épouse sa fille, je l'ai vu en Sudaf. Le papa sort avec son garçon, il sort avec sa fille. Ça ne dérange personne. Bah, comment tant que ça même makamou ya sexualité na ba classe. Et pas yo to kumisaka mayele uta. Même bande ko na biso bazakuna bazo comprendre moi tozoloba. C'est là où les choses se gâtent là-bas, où se gâchent. Et ça commence à descendre. Heureusement que les Africains, nous devons faire un effort pour te perdre culture na bisoté. Les amis ont posé la question, c'était quelle méthode? Mais je vous dis que les lots, même tinaba écran, on fait voir les instruments qui accompagnent le sexe. Ça s'appelle sex toys.
Ça, c'est en anglais. Bazoteka ngona ba magasin. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que yo mwasi oyo okei ko somba sex toys wana. Ça dit que moto o nzamba salela yo l'homme que Dieu a fait pour toi, pour tes plaisirs, pour ta joie, pour la progéniture. Donc azana ya en pâture, azana itinate. Ba instrument wana ndesi comme te komitina. Vous voyez? Donc nous devons faire très attention. Je ne vais pas passer par les pistes au Baniga Baleki, ils ont assez dit, mais je voudrais faire voir au monde que attention avec garçon, fille, attention. Et puis, les couples, restez unis. C'est Dieu qui délivre. Et rappelez-vous encore la parole de Dieu qui dit, tout ce qui est révélé est quoi? Est condamné. Vous voyez ça? Tout ce qui est révélé est condamné. Cette condamnation ouvre la voie à la bénédiction en couple. Avancez, soyez unis, prenez la parole de Dieu comme principe. Il y a marche, il y a vie dans bino, botalake, bolingo na bino eko changer. Et je suis certain qu'avec les services d'accompagnement que nous allons faire, tout le monde retrouvera sa place. Merci. Ezali na ba procédure ebele na ba étape ebele avant kokota yango. Souvent on se limite na ba préparatif to ça la prédote et au senga nini il faut otinda lettre papa tangi lettre famille mobile ye batandeli liputa après to zu facture to réunir blono sa facture to pesi dot do pesi mbongo lobi ko bali mwasi na yo parce que opesi nyonso après to cap to ke civil to salim civil bon poto baleza la malamu to kesko na ndako nzambe po ba pambola biso to ke no lat alliance avec de belles paroles qu'on accompagne dans la cérémonie wana. Mais on oublie une chose très importante, c'est que on vient mutu na famille na ye na ba réalité na ye. Il y a des familles où il y a des réclamations. Je connais une famille oyo bazala qui bango na famille na bango po moi si abota sora bali il faut ba opérer non mieux. Si on opérer mieux te ye a robota te. Mais il y a moi na bango ya suka tanga balaka lobi ngana yo kata balien wana. À côté ba prière ya bota sans que ba déclarer que pe raza nango. Mais la prière et ça là qui lit moi de manière miraculeuse, c'est-à-dire loko ba benga ki mieux mais comme ils zemi et le lo abota azape na bani misa tous les lo ba tika la opérer mieux te. Il y a beaucoup de gens au ba benga mate po ba bakota mabala. C'est-à-dire na famille na ye déjà ba réclamer que ye akoki ko bala te. Ye face à la ndumba, ye face à la famille, ye face à la mobulu. Parce que yo ke bala mwasi ya bongo. Oleki ka beta pour na bokepe l'église pasteur assemblée bino bolati alliance. Okoti na rata bakomba. Ezala mibali mususu ye famille na ye azal rola wana rola na servitude na bango. C'est-à-dire ye mbongo tout a oluka na vie eza po abongisa baleki batata mwasi mama na ye papa na ye donc mbongo na ye eza po na famille na ye. Ye akobala te akobota te. Parce que yo ke bala mobala bongo. Moni bitumboke kota mais yo suki kana je t'aimerai toute ma vie, tu es ce qui mon Seigneur, ce qui nini, balobarana les batina babalana. Donc, c'est vraiment important, chers amis téléspectateurs, de prioriser d'abord le spirituel quand vous voulez vous engager dans le mariage. Nazote yabino, naza comité yangamurope. Donc nous devons d'abord prioriser le spirituel. Parce que quand deux personnes s'aiment, c'est chimie ou naturel. On ne force pas quelqu'un à tomber amoureux à mouton. Mais est-ce que vous avez pris le temps de prier Dieu pour que Dieu vous accompagne? Quand Dieu vous accompagne, ce n'est pas que moi, si on a robala été non, tout le monde a bala. C'est-à-dire que tout le monde a droit au bala, tout le monde a droit à bala. Mais avant tout, prenez le temps, il y a les canabita pour un. On m'a parlé de l'église de Maman Olangi. Je salue Batutu Bassambe la Rakuna. On me dit que Kuna, c'est-à-dire pour les canaux mariage, les carabétas, il faut d'abord kirdam, délivrance, tout. Oui, c'est ça que ça doit se faire, même dans l'église union. Moi, vraiment, je conseille à nos pasteurs, tant qu'on va coupler pour ne vous limitez pas seulement
na ba préparatif à mariage parce que ba famille est bombi makambo. Makambo belé bon même na ba famille. Nous avons un exemple ici où nous venons d'écouter notre sœur qui a eu à faire de pratiques sexuelles na maman ou ya botier. Maintenant frère Abali moi ça vous voulez qu'à rencontrer ni na vie. Ce qui est ça ba problème té. Donc prenons vraiment le temps. N'est pas sa énergie mingi na resomba ba robe na resomba ba veste na olukasa ni norobala. Prenons réellement le temps ya olukarape ya liboso d'abord le spirituel. Cherchez un homme de Dieu, cherchez une église que vous pensez que Gogo et Debino. Vraiment prenez le temps pour que mariage tant le mariage ça bitumba. Et mon amobali mususu mobala nga zalaka bien mais depuis to balana abandoko ko sanga bandoko la sanga face mususu mais tant to kominda ko moko na ko mona vrai face na ndumba. Moi, ça va bien, tant que ça libanda, ça va poli, mais depuis to commanda moko a comment à niveau impolitesse moko donc bref, toutes ces choses sont importantes. To ye barango tant to kotara mabala, tant to so lingato bala pour que l'obé à la tête comme vous réclamer non. Donc vraiment prenons le temps parce que ma famille est tondi makamwe belé. Papa, je pense que tous 8 ans yako yoka ba conseil. Alors, on a l'inga qui Toyokayo, après Nyon Solobami Awa. Le mariage, comme j'ai dit, c'est une femme que vous aimez. J'ai senti l'amour et pas la vie et pas la yo. Par rapport à Nyon Solobami Awa, j'ai senti que c'est une femme que vous aimez. Mais s'il faut dire un mot par rapport à Nyon Solobami, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que Abimana, Abimiselo, vérité, Oyo. Mais que il y a délivrance, Dieu est capable de tout. Tout est possible. Pour agir. Ce sont juste des conséquences. Ils ont la prière, mais prière wana et kokika ko salama ceux qui ont aimé ko accompagner et que ma camoufle sur le kanakime. Pas Vincent na minute oyo naza mutu. Naza ba choc et belé et puis naza émotionné. Naza na libota, naza na bandeko na ngai. Il serait mieux même na kindi. Na beti la bango pe lisolo na eba. Bo pesanga même temps. Bo pesanga temps. Na minute okutu nde na lobisa bino naza ta na posa kutu ya ofanda so moni kutu ta boité. A choqué ngai vraiment. A blessé ngai. A blessé motema na ngai. Na satanda ki te ko yoka makambo lelo. On a mon lokola ndoto donc le roi ba illusion ezole ke lana ngamoko personnellement papa. Ce que vous permettre ngana kende. On a vous permettre au Kenya yo mais to kata ba caméra comme ça to sur la mukena na mwasi na yo to luka neni to retrouver sur ce parce que au Kenya c'est vrai que vous en famille mais to lingi vraiment to tikala to solo la sumuke mais caméra ko et filmer biso souté s'il vous plaît. Na zone manyon so na mais papa vous pouvez s'en gagner temps s'il vous plaît. Te tozo pe sur terrain na lingi to 600 en dehors. Bon en fait on se limite là pour aujourd'hui le temps to mégané aussi c'est le cambo on vous promet une suite na ba épisode de Goya. Merci. Docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Wabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Oui, chérie. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonanga? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonanga? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ilsi. Pembe mwindu akosokolo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dilsi. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple.